bakondima tosala ngombe epana bango. Plus jamais à la guerre, plus jamais à la trahison, plus jamais à la corruption. Plus jamais à la guerre, plus jamais à la trahison, plus jamais à la violence. Et syncope ça ekoyebaka ete bozwa mibongo ebele liboso ya bandako na bino liboso ya bitando na bino po ya kolandaka bongo manaka ya biso to meseni komoloba bongo analyse ya banoko soko banoko babimi seke zena likambo eloba makina mobembo moko songolo epa ya koko ya suka mboka nde biso tokolekaka po ya kosombitinia makanisi tutoture ya likambo yango tonjonga njinga ya likambo yango soko koko ya suka mboka balobaki po bien sûr étant un grand chef spirituel bakolobaka souvent na ba grande ligne oyo kosenga ke bongo détail na yango eya kopese mabongo na banoko mbote mabota mabino benga na ino bandeko baze ko kolopandako benga bandeko baze ko betelisano ambese benga bandeko baze njonga njinga bolo bana bango makambo ya ntina masima bandi analyse ya banoko eya kapo ya kolamusa lisusu conscience ya bato bandeko balandi baindo baze ko nyokwama baindo toze penza na suka ya baloposo yonso biso nde totonda na bomengo kasi biso wana nde babola ya yambo na mokili biso nde toze ko nourrir mokili mobimba kasi biso wana nde balali nzala ya yambo biso nde toze ko latisa mokili mobimba biso wana nde toze ko pesa mai biso wana toze ko pesa lotiliki de partout kasi biso wana tel alors na 21e siècle soko kurai zongi bato ba sepeli soko to fandi mokolo mobimba kura na ino keite bato bakomi ko kamwa o tingonga oyo na ino kura keite mpo nini bilembo yonso ya libabe e fandeli na Afrika botika la skoche liboso ya bitando la bino boso soliete na manaka ya analyse ya banoko to kozala kabiso mokote noko tambi mbote boni bino santé Bote noko nomele botale et longo pe na ba fidèle téléspectateurs ya Forme Télévision ba so reni baku mokolo ya bolanda na biso na kana biso nyonso eleka na kati ya état de côté ya santé kimia penza ezali na kati ne tumeloba elobaka bango mai ne sonyanzela fumu kosikamza pana noko tambi analyse ya banoko utamwa tango toyaka kosombiti nyamakanisi po ya kopusa lisusu maye ne sonyanzela koko ya suka mboka bakolobaka kasi actualité ezali dominé bongo sima ya mikolo tukumi bale na moko ya bokangemi ya ancien président français Sarkozy azeli banda nzokande na masolo yeto zaki na ngona koko ya suka mboka tango motuna wana ituna maki ko utana noko tambi nesonganzila balobaki ezenango théâtre ba blague biloko ya mangobo ya jouer yambo po le mai la biso to meseni ko basoko bilili bize to ngakotia bize oseute mais yambo to kenana na le mai ya koko ya suka mboka tango boka kiko Sarkozy abimi na ye donc dans l'hôtel lokola tozalaka chaque jour tozalaka informé to bani ezo lekana na kati na mokili tango toyoki libération ya Sarkozy mbala moko na zongi na mbanza ngungu natali ne lobeli na bani ko kanisa lobeli ya Nesonyanzila osanse ke mutu a minimiser dini événement wana biso le monde que événement munene bango ba lobi non événement bon kutala na tant fumu kuso azo répondre ça dit azo a minimiser na ye événement na komona ke bakangi président de France abiki eza na mo ba théâtre bino nde boyebité eloko nini batami na se wana voilà pamba te boyeba ke ba Nesonyanzila bazalo kola bato bazo vivre na avance ya likambo et c'est quand nous biso de comité bakomi bambate lokola baza ba lobeli bakobi misala o balaka ki biso
aide spirituelle à Bayindo, à Robanda Coupé, ça va on avance. Donc, au moniteur, on bus tout le monde en événement. Président Sarkozy, Bakangié, donc, qui pense Ningani, que France qui nous recama. Parmi les présidents au Bazala, tout puissant na reine na bango, Sarkozy a Zanakati. Pas maintenant nous nommé tout ça grâce à Sarkozy, né Laurent Gbagbo à la CPI, à la CPI. Voilà. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, la dispute, allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. C'est Sarkozy, ne bakena okanga Laurent Gbagbo, oyo. Quand Laurent Bourgia a vitrifié. Alors, Atsindia, il s'est venu à Sololana, il s'est dit, on gagne une élection. Mais Sarkozy a un poste à Yoki. Donc, il voudrait dire, pour élire président, élire président Gbagbo, président en fonction. Donc, pas Sarkozy, alors il y a un poste à Ouattara, Ouattara garantit l'intérêt d'un bango. Parmi les présidents, au Bazaki, tout puissant dans la reine Nabango, dans l'histoire de la France, président Sarkozy. Surtout au Bakangi, n'importe qui les a des événements. Na biso batu ebité sika mokile wuti et ce qui est commis mais sika mokile zali okende to so mona ko événement so moto azana ba donner spirituel tango baba tuni mutuna ne tuna me pas ya moto azana ba donner spirituel habité et c'est événement à lobby des théâtre donc tant faut mon mitambo attends so beza théâtre habité France a dit que lokola sali ba mabe mingi na kati ya mokili oyo kolala na kolamuka lokola ba africain petit à petit ba okene ko conscience pamba te lokola baza na période ya longi kolala kolamuka ba yindo muke kolamuka ezo na kati na bango kolamuka ezo na kati na bango France a dit que ba kokoma esika oyo ba africain ba koluka ba sambisa ba dirigeant nyonso ya occident
basala ba mabe mingi na kati Afrique nzoka parmi ba dirigeants occidentaux basala ba na kati Afrique France yemoko akoza na 50%. Akoza na 50%. Donc faut asala pièce théâtrale wana o ne sonanti la ba talisa ki biso o biso na miso emosungi tozomona mo événement moko munene bakangi Sarkozy ne sonanti la a minimiser on a des théâtre et l'okoni ne batamaki na kati bi ke lokola ba africain petit à petit na losambo ne sonanti les lobaka ngoke ba européen ba panzana ba kabona me ba africain ba sanini basanga na kati ya bosanga na ba africain et on sait que le président a bimina ou a koti alliance urbana osala il faut to pesa image ba que biso moko toujours quand on avancer président na bino tant to retient bino ba pression bino bo sani bo bana ko kanga ba mo nyamo ne sonzi la pesa qui exemple ya président nani Eduardo na nani na président na Joao ne ba de basa ki malamu mais après quelques mois mo bo nemi mo ka kimi akina Espagne ça pour faire le Espagne. Et comme il moko akangi mwana akangi ba bien na bango ti ezaleli o elinga ke boto en Afrique ancien président na alternance pacifique bozolia yango ba boma yango autant ba boma ki yango ba mindele ba utiliser ki plus mingi église oyo appelé Dakar population na kati ya ignorance ka église oyo appelé Dakar pona passe na église catholique. Fumukusa lobaka eloko moko bino soki likambo esalami bino bozomona kaka nini likambo esalami mais cause oyo esalaka produit effet oyo bino bomoni lelo na ntango wana bobosanaka yango or na kati ya mboko noko tobele libotale toyeba eke tomonaki tozotala na batelevizio tozokamwa basali ya nzambe bazopone division mpona nini bapromete yango libala FCCK fo bakabola yango donc oyo nyonso tozomona lelo eza baeffet nzoka fumukusu tant que le toqué dans le sentiment que bonus est fait, il y a bonus à effectuer. Bon, on a plus de cause. Faut que ça soit dans la cause. Attends, on va mettre tout le pays division président Kabila, na président qui se gagne. Bon, on a c'est comme ça minimiser un mot. Plus de sont dans la cause. Bon, effet, attends, au bonus, il y a un qui peut toucher cause. Ce qui est le catholique, président qui se gagne. Après quelques années, on tient à qui beaucoup. Pour y dire d'abord qui Congo. Oya koya wana. Lorsque vous avez cause, c'est que vous avez des catholiques au sol à ma casse, au Cabolana, pour les années. Même cause reproduise la même effet. Voilà. Donc, pour ce qui est aide spirituelle, après qu'il était dans le sentiment de plus plus de Moussouni, il y a un effet au biso de monde. Il y a un plus de ce qui est l'autre bonus effet. Tout le monde est fait division FCC cash. Président qui s'est dit sur la qui ou Agoya. Président qui s'est dit comme ancien président, ou Agoya comme actuel, ou Agoya Lobinango comme actuel président. Aussi longtemps l'église catholique a la pour l'intérieur de la Médélé. Bah quoi empêcher Boyo quand il y a président qui s'est dit na successeur na ye na tangwana. Bah on va toujours pas créer les bons ennemis. Si comme Médélé bah épique et l'homme sur la carte de l'unité. Ce qui te bani dans ba unité en Afrique comme il salam. Et vous avez la biso malchance. Donc, il faut que ça déjà les mots déjà que tout ce qu'on dit ça va pas cabona mais biso moko peto ke na ko kamaka ba président na biso mo na mon ki les hommes na mo événement mo ne na ça bi exact théâtre habitata exact théâtre non ko tambi to zonga mais moi je pense que eloko wana ne se menti la baloba ki yango eza motambo basali biso parce que mon moniteur que discours ya ba politique congolais et comment qui t'a condamné président en horreur à mort. Bah comment il se servir na référence à Yanni. Bon monité France Coute état de droit ancien président la Famba Kembolo. Mais ah ouais le long il y a émission to la kisana non tango Sarkozy on baza ko kangaza ko kenda bolo fier à l'aise accompagné de sa femme et ses enfants. Non puis les sont payés mais tout l'andana non Nesonganzi la fumukutu kia mzala panda na ngola ndenge nini bakendeki na molimo ko monako e ali théâtre bongo to kozonga wa po to sombiti nya lisusu makanisi biso na bi tola bache maboko fumukusu bakangiye président Sarkozy de solo la bofumu azana kati ya boloko fumu tolo baniri bakomi ko bongwana batalisa na mukili ete bazalaka na bango bato malamu bakosa maki tolo lingeka ni mfumukusu wana eza pièce ya théâtre ba présenter bino eza pièce ya théâtre
Sarkozy tango alongoli abomisi Kadhafi ezalaki te mokili nde sepelaki bango nde mindele bato basepelaki mpo babomi Libi babebisi Libi nde basepeli na lelo eleki bambula lokola baza na posa batali mokili ndenge ezokende bamoni te badirigant africain ebele bakotelemela bango alo mpo bakreye systeme moko ekobanda kosala ke bakoki bakangaka bancien dirigeant nde bamonte pièce théâtre wana ke Kadhafi nani bolimbisi Sarkozy azosamba makambo nini Nyongo mbongo oyo soutien Kadhafi apesaka ye azosamba liwa ya Kadhafi to juste azosamba ni soki azosamba liwa ya Kadhafi alors ba dédommager famille ya Kadhafi ba dédommager famille ya Kadhafi bakende ko réparer ba préjudice ba causer kuna na Libye. Mais vous avez que pièce en bazo monter en kaka esika na bango kuna. Ba memi Sarkozy ono ba kene na prison. Ba policier mi balé bazo kengela ye, eleki mikolo mi balé ono ba prisonnier bazo menacer. Na ndenge ni ya kene selili aye moko na ba respect na yezo mona mutazo ke de prison na mwasi na mwana bazo kende ko sekaka. Ata bino moko. Bobi mindelete bato bakosa ke bauti sanza mensoka bakende na bango sanza ngote na sanza mopepe ezalaka te metala drapeau oyo bapresentaka ya États-Unis na sanza ezopepa bozomona boyebi bango te bakosala nimero moko kuna epai na bango bino ntango bokolanda bobandi kokanga oya bino pe mayina mboloko matundo bande ko balandi to usi kolanda biso to meseni koloba soko bileli bize to ngako tia bize usiute bo uti kolanda bande ko balandi to ze ko interpeller to senga kana bino bolanda ka biso sans tendance et sans parti pris nesonganzi la na 2017 bakomeli mokili tango tolobi bakomeli mokili bakomeli pape souverain pontife chef spirituel ya européen ya occidentaux bakomeli ba dirigeant ya Union européenne bakomeli ba dirigeant ya Afrique bayebisaki bango makambo ezeko koma lelo wana ko yeba te Russia ko telema 2017 tango to komi na 2024 2023 bozali ko mona makambo ne songa nzila balobaki na 2017 ezeko kokisa boza ko lobela bato nyonso bazali ko loba bomoni France pays à état de droit, Bakangi Sarkozy, c'est l'unique personne, Barobaki c'est théâtre, ne sont pas dit la théâtre. Sarkozy, Bache Maboko Fumukusu Bakangi, Président Sarkozy de Zosolo la Fumu, Azana Kati ya Boloko, Fumutolo Baniri, Bakomi Kobongwana, Batali Salamukiliete, Bazalakana Bango Batomalamu, Bakosa Maki, Tolo Lingekani Fumukusu. Wana eza pièce ya théâtre ba présenter bino. Eza pièce ya théâtre. La seule l'unique personne oyo baboyaki bamonaki déjà na molimo balobi na biso bazali kosala yango po bino ba africain bokanga ba ancien dirigeant na bino bino boma unité pa na bino batali mokili ndenge ezokende bamoni te ba dirigeant africain ebele bakotelemela bango alors po bakreye systeme moko ekobanda kosala ke bakoki bakangaka bancien dirigeant nde bamonte pièce théâtre wana ke Kadhafi nani bolimbisi Sarkozy azosamba makambo nini Nyongo mbongo oyo soutien Kadhafi apesaka ye azosamba liwa ya Kadhafi to juste azosamba ni soki azosamba liwa ya Kadhafi alors ba dédommager famille ya Kadhafi ba dédommager famille ya Kadhafi
bakende ko réparer ba préjudice ba causer kuna na Libye. Mais vous avez que pièce en bazo monter en kaka esika na bango kuna. Ba memi Sarkozy ono bakene na prison. Ba policier mi balé bazo kengela ye, eleki mikolo mi balé ono ba prisonnier bazo menacer. Na ndenge ni ya kene selili aye moko na ba respect na yo zo mona mutazo ke de prison na mwasi na mwana bazo kende ko sekaka. Ata bino moko. Bobi mindele te. Bato bakosa ke bauti sanza. Mensoka bakenda na bango sanza ngote. Na sanza mupepe ezalaka te metala drapeau oyo bapresentaka ya États-Unis na sanza ezopepa. Bozomona boyebi bango te. Nokotambi piège maman donc bango bokomi komona lokwa référence. Qu'est-ce que c'est que le moment? Mais oui. Bon, on était France. Il y a qui Sarkozy na nini? Sarkozy kuta il me faut pas puissance mondiale. Il me faut pas kangaye. France. Tant qu'on dit Sarkozy, est-ce que bon beza acharnement? Kuna kutu nde droit et botama et ba pays de droit nde banda kuna démocratie, ba pays ba vieille démocratie. Avant 2 jours, quoi qu'il est prison, à Kenda qui n'Élysée kuta na Macron. Macron basolona Macron na presse bimate. Basola kanini. Et c'est là qu'on comprendre que les Chingenzi la basa pena na ba données spirituelles ya solo kanga solo baké eza théâtre tata. Baké basololi maka basolola toyebi ya moti. Kotala événement mais Sarkozy outi na ndako. Si ya kene na prison. Donc on devait régime ba imisaka. Ba yobele et c'est là qu'on comprendre que Fumukusu plus mingi ba réponse ba yaka kopesa bato na mokili ezaka plus sentiment na bongo te ezaka na ba données spirituelles pourtant na lobi tata eza théâtre oui obani so bani so kota so image yango ndenge ezali akendaki pas Sarkozy et pas Macron 2 jours avant ya kokanga manaye un jour avant na tongo si ba ye ba zuye ye na mwasi na ye na bato ne bazo pepa ye bazo pepa bato oh ba français bato ya commentaire. Désormais, tout le monde a Sarkozy derrière le barreau, soko wapi, na cachon. Donc, vous avez que pièce sur mon corps préparé. Et là, on a besoin de comprendre. Avant Selikambu, on est sur la zone ngo. Quand on peut se dire on a essayé événement bakani Sarkozy, bango pas d'abord baso minimiser ngo baso le moment que tata ça théâtre. Mais non kotambi, yango eloko yo, il faut tout interpeller bande commencer kolanda biso. Balongola na ino kolanda biso non ya foi. Soko ti foi na yo chrétienne ou soit musulmane, okokokate ko discerner message na songadila. Yamo to senga kabino bolanda kabiso sans tendance et sans parti pris. To kenda nano na ba fait rapidement minei rapidement total événement mondial ya Covid-19. Événement mondial, pandémie, awe pa inabiso, boyoki, sokokutu na France, baso koma na ba 6000 morts na mokolo, biso 4 morts, biso 4. Ne souviens-tu la seule unique personne, baleka na média balobi, na ba données spirituelles toze na yango, maladie wana pa na biso, ezalité. Mais le cola. Ezali eleko na bango ya kobetama nde bazokende kobomaka bango armée komi armée ya kolokota bibembe kuna sikoyo biso soki boconfine awa bobimisi ata la police ata armée bango kuna armée na bango eza sikoyo lokota bibembe mpe kende kokunda bobiso awa sikoyo bobanda kolokota nini mwa biso tozokufa na biso te na bakorona wana po korona awa aza na ye tokoki kobenga ye ayaka ne pèlerinage ayaka ne kotala asali 1 mois ouais ayaka ne azotala kaka boye bakoseli ye makambo ka bomi 20 morts po ye nenga bomelaka na mokolo 200 400 000 mais bino bozwi ba 20 morts bolingi bozi et puis ba 20 morts en moko après 2 3 4 jours okona kufi boye mais malaria kutu azosala terrera corona si awanga na gina eza yete donc ba dirigeant na biso tozwa mayele to vande sika moko ba religieux
ba politicien pe ba technicien ba homme de science to vanda totala awa poto ezozinda awa nzale kokota na poto awa pasi kokota nini tokosala awa epai na biso media ya mindele bozalelaka ngo mayele ntango nyonso bozolanda etokosenga na bajournaliste na biso bakende kopuize information na source oyo mpe eza ya solo omoni tosengi mpe na bamedecin na biso basunga badirigant politique tosengi mpe na baservice na biso ya renseignement esala mosala nango na badomaine nango parce que service ya sécurité eza kosécurize kaka te mboka na tentative ya coup d'état eza kosécurize kaka mboka te na banvahisseur moko balingi baya koprovoke guerre awa to soulèvement baza kosécurize mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors nasengi na service na biso ya sécurité na barenseignement nango bakende kose renseigner vraiment la source soki toza na ebembata moko ya corona awa parce que ngai na badonnées spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria na typhoïde parce que symptôme ya rhume kosu na température élevée eza déjà ese evandela biso awa banda kala biso ezoboma biso ezaka bamalaria na biso na batyphoïde na biso ezali etumbu ya ngambo est-ce que interpella bino mpe alobaki bakopemisa bango bakoswa kalmi mpe na nsima mikolo bakobetama mpe lisusu ekosala surface ekozala lisusu songo nesonga nzela balobi eloko wana ntango bino bolandaka bango mpo bolanda ezala médiatise ezalaki na bariske ndenge nini me bomona ya soni na mboka na biso bakomaki kosomba bibembe ya bato moyena 2500 3000 jusqu'à 4000 dollars pour baglisser yango na nombre ya badese na covid boyebi tozalaki na bino pe mama na biso Denise akenda ko rendre bango soit disant ba maladie bato bazalaki affecté na ba maladie yango ya covid-19 mama Denise na mokonzi ya mboka mama Denise accompagnera mokonzi ya mboka ba maladie bazoganga mama Denise toliaka kaka mbala moko et puis bazé ko solola le président de la République na se azé ko tala bango na likolo bango na premier niveau ba oyebisa ba oboma biso nzala papa tozolia so ba mituni ba image to nomona na ba France 24 ya bato baza na covid 40 bazé ko tia bango bato bazokenda ko rendre bango visite fo mona ndenge baza protéger mais moto za bana nelo kona na covid même na petit na numéro lia na numéro nomé le kozale ndenge ni mais suka nango bato wana bayaki koloba ezalaki ko kaka bato wana bazalaki internet l'hôpital du cinquantenaire bolimi sinoko même na maman Denise première dame na mokonzi ya mboka nena à partir ya image na milo bela même na mokonzi ya mboka akamwaka kotala pena bato penza bazo bela pena na ndenge ya solo balobake bazo bomma biso nzala tozolia kaka une fois nzoka toyebi ke moto azana malade noko ndomeli ba fox aka yende kutu kolia noko tambi omoni tokenda kolamusa réflexion ya bato omoni makambo nesonga nzila baloba na mokili pasi na biso po même autorité na biso même homme de science même élite intellectuelle basée kokokate koya koyebisa nesonga nzila papa vous avez totalement raison makambo ya léopard makambo ya équipe nationale na biso nesonga nzila balobi yango na miso ya bato nyonso na miso ya ministre ya sport Serge Konde bandeko kamba isi ngumu bayoka yango mais lelo ekangi bosali koluka ko prouver nesonga nzila chance bayebisa pe biso bango bakoprouvaka bango te tolongwi na makambo ya ndembo basalaka sentiment na bango te bango baza koyebisa biso oyo uti pa tata keli likolo point barre yango bomonaka baréfléchisaka 15 ans avant
tozali na RTKM tant on est sur nzira baza koloba États-Unis à kobeta Europe à kokwea wana kala ba 2003 2002 pas si peu mawa tozali na mboka o tozali lutte intellectuelle tozali na bakonzi basé ko sala sourd d'oreille likambo ya vita ne songanze mais pour la nini tozo profiter au moment où tozali na motinda mia vertuser guetteur nongi motaze komona na mosika pe basé ko botala neti likambo ya président Sarkozy qui pouvait croire que et scénario Sarkozy a bimi asambi wapi noko tambi tozonga na likambo ya président Sarkozy ben criminaka ye pour na mbongo a defaka na Libye pour na propagande ya 2007 propagande ya élection présidentielle soko ezali ndenge wana ba africain bofongola vraiment baba to allumer ba surfo na mission ndeko balaki Sarkozy wana mutaboma président Kadhafi sika wa soko bino bokangi moto soit disons pour yibaki mbongo ya bato Libye ni nazalaki sika baza kosambisa ya président honoraire Sarkozy même l'état libyen coûte c'est comme si na makamona ça était bon soko bo condamner mutu et que bokangi receleur faut bo restituer bon Sarkozy ça na mbongo mais bien sûr pour la libre kanga compte na été bon restituer ba millions soko d'euros soko de dollars au hier jour kana Libye bon au-delà ya ko défendre no mbongo botala ndenge ni mondela zai ko manipuler ba africain tilelo biso to kanisa ki ba ko kanga Sarkozy ndenga boma Kadhafi biso lona ba tsango pena entre parenthèses aboma na ye kimpukunia aboma na ye lindonge aboma na ye loko ezangitina soko moi mbembe oyo balokotaka kaka soko moi mbule beti sika aboma na ye motote donc na biloko nyonso ba poursuivaka Sarkozy mort ya Kadhafi zena katite donc eloko nyonso o mokili et reprochaka ça po mokili zo reprocher Sarkozy te na ndenge na ko défendre mbongo pas Kadhafi mokili mobimba reprochaka Sarkozy nenga bomisi ça na politique na ya mabe na fait nenga bomisi ça na ni président Kadhafi mais au komona ne sonyanzila bana basana ba donner spirit tanga biki za théâtre au komona ke pas na bango kuna baso beta tali solo ya mort ya Kadhafi te tali bango te pourquoi na lokwa kufaki Bélanger on lokwa la kufaki azango lia ba mikanda na le ko les sonner mabe na mokili il faut surtout laver Sarkozy et moi on a que justice française et landela qui peut Sarkozy akota qui peut boloko ba ke ko die melé na nini oh ya ko défis mais analyse pour ça les très profond non nobel ce qui pour reconnaître que a des fois mbongo abato o ezamade eux sengele pas som saison cité mais Kadhafi lelo bana ni bazali très bien bana Kadhafi kutu misusu lelo France kutu a condamné même ba misusu lelo basa moko kutu utu kobimaka kala mingi te abafuta ki 15 millions de dollars pour ba bimisa ye donc bana bimi moko bimi ne pesa ba une semaine te 15 millions de dollars France akangaye na niveau ya Syrie donc France ninga sa bongo azali na droit ya ko donc azana niveau France mais a recommandé que Roger Lumbala waza congolais procès na épée de lebi bandi déjà makangé au déjà 3e année oyo biso ba français basala mabena mukili to kokati ko kanga bango noko tambi mais bango bazo ko kanga ba yindo to la musato to reloncer non est-ce que bi que na période il y a fait maréchal Mobutu ambassadeur na biso moko Ramazani à Tutaka 96 si j'ai une bonne mémoire à Tutaka bana mibale ya mindele bazali ko kenda etelo ye azalaki na moi lire à Tutaka bango ba obligea fait maréchal Mobutu alongola ye na bokonzi po bango bakanga ye et puis na tango wana batiaka ye soko amande soko ya 470 000 francs français na tango wana mais ba français oyo basé ko ya ko sala bêtise na Afrique o basé ko alimenter ba djihadisme na Felika partout na Mali so boka ni ba France à tel niveau botini nga mona sambisa bango il faut so bosali
militaire français na Centrafrique. Tala ningi France s'impose qui militaire on a extradé bon ba zonga na France. Ba que ça la prison soi-disant ba que no ça misa bongo na France. France mdatinda ki bongo ba piller bongo. France mdatinda ka ba violer bongo. Siko eza lokola nga na tindi muta ki ko fingile nga mutu. Soki mutu na linga beta e. Sécurité liboso mutu na ko sopana. Et sopana nga mu tindi. Mais ko l'intervention na ye. Siko mutu oyo natindi mutu nga na utiliser fingi na nga mutu nga za bosa finga soka sana mayele ta ko kaza lokwa nga na zokotela ye mona muni mwana mo ba fingi na ba ok mona za impoli mais ko beta ete tika nga mona ko pesa les rapports et pas ya baboti na ye biloko France zo sala biso ba militaire français na kati Afrique bazo créer ba désordre bazo violer ndenge na ndenge mais soki ba kangi bango basambisa bango eza na ba mibeko mobimba ozo protéger bango bako sambisa bango te faut ba ke no sambisa bango bamboka na bango tango bakendaka na bamboka na bango nani ese ba gouvernement na biso africain balandelelaka bato wana bazaka na bango ba liberté eza lokola kaka ke ne balobaka ke maquiller soki Saint-Pierre déshabiller Saint-Pierre Pierre pour habiller Paul yango bazosalaka biso noko ndomele France moko babengi France eza cancer mpona bayino kotala babio bazosala mokolo na mokolo bascénario tala mboka lokola Libye po ezalaki étudiant étudiant bazo marché po bazangi parking ya mituka moto azovivre na Libye akoki koanvie koki ovanda na France te bato baza kotika Italie bake koluka misala na Libye Sarkozy avandi po ye mutu abandaki eloko wana Sarkozy avandi atali etabi nani Kadhafi aza danger ya Kadhafi utaki wapi tango abandi kopone monnaie unique unité africaine les États-Unis d'Afrique ndenge nini biso continent monene boye tozanga mbongo moko ekoko sangisa biso tango bakokende kosala États-Unis d'Afrique tango bakokende kosala États-Unis d'Afrique basala monnaie France se fait que kweya pour lelo France bapays nyonso eliaka CFA baréserve na bango evandaka na France yango moni kutu bapays ya EAC bazobunda bakende kosala monnaie na bango po ndenge boza bongo France a na capacité ya konuire bino po yene mutu azosala mbongo na bino ye mutu azosala mbongo na bino donc a na capacité de manœuvre nyonso ya kosala bino tala lelo ninga zo soutenir lelo eza susu ya kobata mate na ba média na bango donc na bato bafani na Bamako bazokamo information sur les na France 24 sur les na TV5 Monde Bamako eza encerclé bato bazana Bamako bazokamo babi ndenge nini biso tovandi awa bato bazana soki 5 km na biso baki no kopesa biso information ke Bamako eza encerclé bamboko eza pemeni ya Bamako tant bazoka information bazokamo nzoka baza na politique na bango ya konuire ya koluka ko assassiner Assimi Goïta pour ko permettre bango batia marionnette na bango ya koyana idée ke abimisa Mali na niveau ya EAC nzoka soki Mali abimi moyen organisation les associations et fonctionner sous malamu ko za souster non mais tant on est sonyanzi la fumukusa solo baki eza ba théâtre kozi bache maboko fumukusu bakangi ye président Sarkozy de zosolo la bofumu azana kati ya boloko fumu tolo banini bakomi ko bongwana batalisa na mukili ete bazalaka na bango bato malamu bakosa maki tolo lingeka ni fumukusu wana eza pièce ya théâtre ba présenter bino eza pièce ya théâtre au comment ba dirigeant africain basa na sentiment ba mi côté na kati ba sentiment ba théâtre ba mindele bazo sala biso bo bakangi Sarkozy ako biso pe to za nyoso ni makapa mondele to mona wa parole évangile bakangi Sarkozy siko no zo mituna tango ba moni libération ya Sarkozy bazola na vidéo on esonyenzi la solo baké avant donc esonyenzi kutonga solo ba des théâtre alobi ne kuteke ba kobimisa ye donc c'est comme si mutu moko ami yebeke donc nek tozola mukana sima mikolo bo mona Sarkozy osala nini awosala na kati ya liberté kutonga bingi au théâtre c'est mise en scène na suka na yango mutu azwaki rôle ya koko soki rôle nini scène esili façon on a beaucoup montré donc bo jouer ki rôle ki bokanga di Sarkozy donc scène esili façon on a liberté ça est libre bokanga ki na scène yango le toujours mon élite intellectuelle va diriger africaine nous on les net ça président ya mboko nini ya Israël akoya pa na biso awa tango bozolo ba eloko moko ne songanzila azaka na ba données spirituelles azo vivre na avance moko ya décennie et demi par rapport ya biso Israël azo se protéger na ba armes nucléaires
Israël a protégé na ba drone. Israël a protégé na ba char Abraham, a protégé aux États-Unis, ba fournir ba minuti. Mais ce qu'on y est pas ba Congolais ba se protéger na Dieu d'Israël. Logique est ça que ceux qui nous ont Israël a protégé vraiment. Na Israël, na Congo, na lenga ça l'effort au Guinée, sommes minuti, na lenga ça l'effort que pour pratiquer Dieu d'Israël a sauvé. Réponse est ça claire. Israël a la protégé par les dieux d'Israël. Service de sécurité, au Yezali, Israël. Mieux occupé Mossad. Mossad. Israélien. Israélien. L'espionnage, si espionner même la guerre, il y a milliards de milliards comme Mossad de Wana. Ça dit, espionnage presque Mboka Nyonso Moki. Mais soi-disant Bango, peuple éli de Dieu, soi-disant. Nous avons mis, en tout cas, personnellement, ça fait mal au cœur. Yango lelo, to komi kokumbela bande ko balandi message. To la musana ino curiosité na biso. Pour trop, c'est trop. Oui, mais que tant baboma président Kadhafi et pas yaba français, na montou ya Sarkozy, ba dirigeant africain, ba homme politique africain, élite intellectuelle africain, ba reproduisa, ba répéta, oyo lobamaki, na ba France 24, na ba chaîne na bango. C'est-à-dire un dictateur, il a fait plus de 40 ans au pouvoir. Moto alobate, les avantages oyo ba Libyen basalaki nango, nabo moya Kadhafi. Oyo même France a kokai ko pesa ngote na ba habitant na ye, to na ba étudiant na ye. Carburant ça kote kama 0,50 centimes. Bolobaki awa étudiant, basali grève, basé na mituka na bango, mais c'est quoi côté parking réalité. Basali grève. Ba pilote bazotika Italie, ba italien bien sûr. Ba ye Libye pour azer ko futa bango malam. Maintenant ba bomie ba africain ba répéter oyo mon bomina biso Afrique. Azalaki ko loba pa tshena mono. Yango to kebele l'élite intellectuelle africaine lelo bali plus dangereux. Homme politique africain lelo ali plus dangereux. C'est-à-dire azeko sala effort ya kozali sa volonté ya l'opposition. Mais total AS. Banani Afrique ni nezeko appuyer ba. Okomona monguna na bango ya liboso CEDEAO. Ba africain na la Côte d'Ivoire. Surtout wana papa wana Ouattara, c'est-à-dire n'habite tout taxer ndengeni. Tout taxer ndengeni. Beaucoup mona que l'opposition Pembe a joué un rôle makasi na kati ya baindo. Yango mazako la dabilo musuba tubazako lobao pire ennemi ya moindo zakaka moindo. Mais non, on les a fait cause ce produit qui est baindo bango na bango bazala ba binemi kana binimi. Yango bande koto kebela. Église dans son entièreté. Toujours, église de sommeil, toujours église catholique protestante, église importée, église colonisatrice. Religion, même dans l'islam. Donc, bango nyonso wana, ba ye po ya bolamu ya bamboka na ba. Message ya nesonyanzi la soko ezalaki makambo balobaka, noko tembe ko kisamaka te. Na yebite lelo, soko ngake za ndenge nini. Soko za bomona ngide ba défier bango na makambo ba léopard. Ba utiliser ba pasteur contre courant. Ba pasteur ba ya ba sa l'évangile, soit disant pour ba ko ba fumu ko so moni, obengaki bato, tout ça la réparation de ça les monter to suit. Et simbate. Silence radio. Baluki ba sa la réparation na voix frauduleuse. Ba ke bazuba papa na biso na pesa ki mabete. Ah, te, ezaki mabe. Po na nini to lobe ezalaki mabe. Po boke ko réparer nini? Bona boke réparer nini? Pona ba papa ngo wade ezalaki nango ezalaki nango kaka to mona na biso kaka te. To mona na kala, to mona to robengela ngo tsa bongo to mona na biso kaka. Noko tambi, ozana mouvement sala to ko iko contourner lili na yo. Ozali na mouvement ko sala te, po yo okoma na sima ya lili na yo.
pour soko yo bouger lili a bouger atika la kaka simana yo vous avez un mouvement au salaté tout ça au senga na bande ko balandi organe de diffusion total na ino ne songiandila Sarkozy ye wana bimi même okili pronaki awa kuna kutu pays avec démocratie bomoni ndenge nini ba sika wa bobolobani basalaki yango po biso to banda ko condamner ba dirigeant na biso pourquoi bango bazalaka ndaki ça soi-disant to banda ka bango to ba France basalaka yango France kuta condamner Sarkozy bongo yaze pwese bandaki kolobama pona nini message à Nsongiandila ya paix butala ndenge babomia alternance en Afrique sans pour autant de tiers yango ka e bandaka na Congo Brazzaville papa na biso Denis Sassou Nguesso perdre l'élection militaire à perdre l'élection à quel na yake ko fanda parce qu'ali Souba a continué à bokondi boyebi 98 wana ba français balobi kimia oyo ndenge kimia et Doron Bango kimia et Doron Bango et salemi nangola kutu bobo sana te nangola papa na biso zo Lorenzo azala dauphin ye Eduardo dos Santos dauphin na ye po biso période wana tozaki na voyage na mabele na bango toza komona bati photo ye Eduardo dos Santos bate na ya Joao Lorenzo mwana na ye donc on doit la continuité politique na ngai ezande ye mais aussitôt a commis a pourchasser même famille biologique le vieux a été kokufa na exil bisoawa o ezalaki chose impossible batikala kolalela mopongi dans chez anini no kondombele tango alternance wana o ezalaki eloko moko malamu na miso bate baby ba condition batika to si sanano ya biso tika to si sape alternance ya biso pas na biso alternance pe et salemi na douceur militaire oh ya uti ko kamamboka soko plus de 18 ans plus ou moins 18 ans atiki bokondi élément ya kitoko vieux parti ya opposition Zui Bokondi 32 ans ya opposition et Zui Bokondi ba président sortant na entrant ba kay balay soko moteke soko na monganza na pondu balay ba meli na ba vert bazé ko solo la mais to la muka tongo moko église catholique a bandi il faut ba kabwana et lilingi ya président Fatou a commis lilingi ne Songiandila ba telemi balobi tokeba to koma kutu na eteni wana te église catholique aye o alinga pesa lisusu leso ya sika nde yango wana tolingi toyanola bango à travers message oyo tozopesa mpe tokoremonte cours ya histoire likolo na bango mpo toyoki cardinal na bango alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre Cash na FCC vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo satana voilà oyo ayebiki akokoka kobongola mitema ya bato te même soki Cash baza bandoki FCC eza bandoki ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango mais comment aloba te no aboyi libala wana parce que soit disant ye ayebi moto ate oloba na bango ke boza bana ya famille moko soki 18 ans ezalaki na banormali parce que epai mosusu babendi epai mosusu babendi mais oyo bino bozotia wana eza moto te mpona boloba no boyebi nani aganyaki baélection de bozolinga kaka conflit ya 60 ezonga conflit ya 60 de bozolinga parce que boza na bapion na bino bobombi quelque part bato alamuka bazala anti FCC anti Cash anti nayebi te na bino bapaster banani bato nyonso bosambelaka oyo enemi ya oyo 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 soki monguna aye kobundisa bino bokolongo koma
boza na tête ya mboka batia bino na conflit bobimi lokola les deux gangsters lokola na film western bamusu babimi ngambo oyo biso bamive John biso bakoboy bamususu babimi na ngambo oyo o ngai moko mika fer ndenge naza bongai birango eza bino na bino bakabolaka kisasa bongo bakulutu boleka na batelevizio boteya baleki mpo na ngonga oyo toza na obligation ya kobatela bokonzi ya Congo mpe kobikisa Congo na ntango tozokota na centenaire ya Mfumu Kimbangu oyo mindele bayebi nasengi mpe na bandeko na biso ya église kimbangiste ntango yango oyo boza na kan nini na bandi kan oyo tokozala ezali kan ya union eno na kan oyo bino bolingi bobanda wana tozoyoka bino ke centenaire ya Mfumu Kimbangu eza ya bino centenaire ya Mfumu Kimbangu eza ya bayindo eza ya groupe moko te bokovanda boye bobeti mbonda bobeti fanfare te eza likambo moyindo na mokili ayeba ete ntango na ye ekoki mobikisi na ye ayaki 100 ans ekoki 90 ans na 2011 alors lelo 10 ans ya transition et après 2021 logique normale moto mundu na position na ye ya bosomi eza kaka Congo te alors bamindele na bapays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya bavoisin na ye mais faut tosala makasi pour réconciliation ezala na bandeko na biso parce que tout ça eza système politique mpona nini soki balingi badestabiliser pouvoir oyo eza na Congo bazala na facilité ya kosala yango donc toza koloba même na président de la république lelo batendance oyo mayele mabe bazoya nango ke baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement ya chef de l'état oyo aza en place biso todénonce yango déjà mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa kutu lamuka ndenge aza libala ya kokota na libala wana biso todénonce yango déjà mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa wana nesongi ya nzela bandeko balandesko tolandaka tata oyo na miso ya kofungwa maframo nzoka na message ya nesongi ya nzela ya le 20 ya juillet 2020 ntango aza kosatake na l'église catholique mais c'est comme si nous moko déjà bino toza na 2025 comme dans ba 2025 a moni déjà lelo mutu moko kolobela catholique mabe eza te tozomona kaka effet ya divorce ndenge salami lelo tous les deux camps bakomi baennemi mais tout à la divorce on a l'église catholique apronaka à notre voix bato pe babetelaka maboko na bandimi na ye église catholique aye po alingi apesa lisusu leso ya sika nde yango wana tolingi toyanola bango à travers message oyo tozopesa mpe tokoremonte cours ya histoire likolo na bango po toyoki cardinal na bango alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre cash na FCC vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo satana voilà oyo ayebiki akokoka kobongola mitema ya bato te meme soki cash baza bandoki FCC eza bandoki ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango mais comment aloba te no aboyi libala wana parce que soit disant ye ayebi moto biso todénonce yango déjà
mpona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa alternance elekaka pays na mobimba na yango 4 millions 300 et quelques kilomètres carrés bapesa ngo boye na président entrant mobimba rébellion existate et ba groupes armés zalate bapesa mboka au nom de l'alternance mais si quand on a la divorce lelo et botini divorce botinini ezena bato bazena Kinshasa oyo ba ebite ko rendre visite na bandeko na bango ya est de la République démocratique ya Congo na ba Goma na Nord Kivu ba mboka ebele ba votate ba salaire combien de morts combien de femmes violées kokwa ya Goma combien de morts combien de na réalité za mon côté na kati ya masolo bazolo ba plus de 3000 mais réalité za kimosusu bandeko na biso o bazeko ko kita wana ko kitisa motu wana bazeko boma na ngambo ya ba militaire o bazeko kita bazeko kufa bandeko na biso baboti baleti bayaya banoko tango ne songa nzila balobaki nano tokomaki wana te mais si bamona ki déjà bamona ki danger bokebela na divorce wana bolinga kututie ekoma bino population bocontraindre bapoliticien bayokana basangana po eza mpona intérêt na bino sikoyo lelo komona le même maloba o catholique abumisaki lobi ya unité ye lelo aye na forme ne asalisa yango déjà bato bakabwani rancune ekomi ya makasi bato bakufi ebele akomi koya siko kobunda na dialogue moko oyo tozobenga hypocrisie akende koluka chef de l'état ye mpe catholique kuta se déplacer akendaki ti esika barebele baza kuna na eteni ya Goma kuna atina akendaki meme ti Rwanda akende susu Vatican akutani na oyo actuel président ya France ona ni Macron nde aye kozo mpona nini yo ndimi eloko ebeba nanu na nsima toyo kobongisa tobongisa neno exemple wana otili nano moto poison si mokenda kolukela ye anti-poison nzoka na 2020 opposition ta na zwi langage ya kobengaka chef de l'état elilingi ya pamba na momoko bakaki koemploye tokoki par respect ya mokonzi ya mboka tokoki kotanga yango te okomona basali soi-disant basali ya nzambe basango bato ozolata soutane bazotie bandimi na bango aza mwasi donc président actuel président qui s'est aza mwasi ya président sortant okomona mpe lamuka mpe azoki bamaloba wana nzoka ti bapoliticien bazalaki manipule bongo ezalaki baprêtre église catholique ezalaki église catholique moto azalaki koluka kokokisa politique ya bamindele ya diviser pour mieux régner baye badiviser bango so lelo déjà badego eza causé lelo donc ndomele eza na barankini mosusu kokoti yango ata boyokani na bato me bapote etikala mais nokotambi bongo bato oyo baperdre mabota mobimba ntango bino bobongisi yo non ya politique bato wana vi na bango baparent na bango bakosonga baoyo babongisi abotaki bana zomi bana zomi bakei ye atikali akomi na age ya ménopause ye akomi vi atikali ye moko pamba ntango bino bobongisi moto wana bokanisi nini mpona ye mais siko lelo moto moko te même dans tous les deux camps il y a président Tshisekedi na président Kabila na bandeko baza na lamuka okomona moto moko te na kati ya bapoliticien na bakano so totangi awo bazali kosatake na église catholique bokomona kaka moto azo continuer tina lelo kosatake na église catholique ezaka na sonyanzela mais nokotambi parce que ne sonyanzela tango bayaka na média bazali kosatake na église catholique po ezali église contre tout po balakisaka bango mefe na bango balakisaka bango mbemba na bango église catholique ye moto azali kofuir na UDPS 4 na tango na 2016 voilà Jean-Marc Aboun secrétaire oui 50 secrétaire général ya UDPS à l'époque nde abobaya ezali nango bango moto bainitiaka jeudi ngonga pour en faire partie le président honoraire bango pe moto bayaka na nini na bango moto bayaka na kasa testament ya papa Etienne Tshisekedi batia président Fachi premier ministre
tozongi na histoire ya Mbuta Lumumba na 60 bango nde bayinisa Mbuta Lumumba na bandimi na bango bato bateya mabe ya kozala communiste ba de format définition ya communiste explication na yango velo na yo tiki na porte ya église moto mosusu akoki koya kozongo pa kei nango yo perdre mwasi na yo mbele ngape na koki na ngako zoaye balobi Mbuta Lumumba tala makambo lingane mana mboka azondima makambo wana ekoma na mboka. Est-ce que le communisme est toujours l'église catholique? Nokotambi, et si kato komi entre le curiosité ya bateau et ça la bateau baba na komi tuna mituna. Mais pour nanini église azalaka kaka akoma kaka ennemi ya bateau basé ko diriger. Akoma kaka ennemi ya ba et bokomona na ba pasteur au lobby badiaki na président honoraire. Le lo ba comment ko critiquer. Donc refaire le christianisme et ali cause base ya destruction ya bokabwani ya bayindo ya bato ya bayindo uta époque coloniale au nom ya église yango bakata bayindo maboko au nom de l'église yango bakata bayindo makingo batia bayindo bamangundu au nom ya église ya zeko boma va ya révolte église ebi ko boma va ya engagement ya révolution ya peuple yango ateyaka baindo babeti yo mbata na litama ya mwasi pesa litama ya mobali rôle ya kopelisa moto ya mokolo na mokolo ndo beto zo to uti malgré bazo senso to chité ben lecture uti ko sala masalama na ba pays afrique ozomona ke église catholique a préparé désordre ndenge nini ekozala na 2018 à lobby bazala plus ou moins na ba téléphone basomba ko kabolela ba 400 000 iPad 80 000 80 000 iPad 80 000 basa na résultat wana na 2018 balobi ke Martin Fayulu muta gagné qui élection bango basa na résultat baso c'est la CENI a proclamé vérité d'exil to yé na 2023 ba yé na même scénario wana basaki na candidat na bango zalaki nani Moïse Katumbi donc bango timboni okende na élection bango bazoluka esika nini bakodiembela po mboka esa nini epela moto babika soki mboka epeli moto bapolitisien na ntango wana bakotutana bakoluka baconseil ya bamindele ne omonaki bamindele bakopese sur bango nokondobele tous les gouvernements de en Afrique après avoir établi liste batindaka yango na Europe bolandaki Robert Bourget total alobi ke soki na Occident balobi ke oyo ministre oyo kota yete pour la majorité ya ba bina bona ni ba politicien baza na ba pareil banda na za grand frère moko na ko otanga kombote a uti ko la parti politique bazo conseiller ndenge ni na kobunda za na pareil ya mundele pas ko parrainer ceux qui le ba partage ba pouvoir yemo elekili abi abi petit makabote ya pende c'est solo mais na kati ya monde politique aujourd'hui sanga ke fona za na pareil na bife biso nous vivre pas ya moto oyo azomona ba makambo na avance nokotambi omoni c'est vrai tozo ke na ko chiter ya moto za ko senga curiosité ya bato esala omoni élément ya Robert Bourgi tango elekaki ezaki mokolo bayindo baloba trop c'est trop plus jamais ça moto alongi na élection babengi ye na libanda po baloba olongi na yo mais tu dois de sécurité na lukelo ko olingi osala oyebisa biso olingo comme professeur soko olingo comme professeur historien soko assurer bagarde du corps na yo sécurité ya libota na nyonso tika tango pa boyi balobi bako vitrifier ye tout le monde sort na première dame abimana robe de nuit na robe ya nzoto zo monana mande ko balandi tout à la lelo Burkina Faso pour comprendre que tous a tout intérêt à soutenir message ya Nelson Ganzila fumukusu ke muzana panda nangola koko ya suka mboka tout à la Mali tout à la Niger mais beaucoup mona que na actualité ba mboka na biso personne en parle ba mettre ba otala nanya meki ko pesa appui na bato wana soit disant Union africaine
tolobi soi-disant Union européenne batretaka nini po na ko unir Afrique po soko Union européenne ezalaki Union africaine ezalaki po na koluka unité ya Afrique esika liboso bangai ba pesa appui na AS na politique bayena peuple ça pour se retrouver surtout c'est Hollanda président Ibrahim Traoré azeko tia ba complot ya ba français pe ya occidentaux à poil ndenge ba yilo poto ba kolombaka à poil ba complot na bango so ba dirigeant mosusu bazolo bakia eza politique moko ya mabe moi no aza la politique moko ya balaba ayebi penza politique de donc azeko confirmer moko para bon ko yeba politique ezali faut on ndima nyoso mundele yango ba benga la diplomatie faut ça à 100% docile na boxeur so ba benga politique ya balaba les politiques au tuer population na centre population faut à se retrouver donc les trois pays toujours tanga wana beaucoup on a même na ba budget moko na bongo c'est mati na misala na bamboka na bango olo poso pe batika na musala oh alingaka kutu te kota exemple ya Orano société ya ba français a futaka donc na Afrique yeto za awa no nomeli ezana mibeko zo sala ke ba occidentaux bazana ba société na bango awa e futaka ba taxe na yango pa na bango na kati kala mibeko na bazolo ba boye ba africain pe soki bazana ba société na bango na Europe e futaka ba taxe na yango na Afrique mais soki boye na terrain Afrique a facilité ba mindele ba s'installer awa pour ba installer ba société na bango mais soki on est en Europe non yo mo somona ba condition ndenge ça les permettre yo te siko soki bo libo refandi ko bate biso do tsa awa soki bino boye boche pa na biso eza na problème te biso do déjà pas na problème président Tchani a habité président nani Ibrahim Traoré habité président nani Assimi Goïta habité batu na batu babunda ba société na bango soki boki boche ko pe baninga et futa ka pe kaka ba impo kaka na bamboka wana soki biso to pa na bino to teba société na biso to ko futa e pa na bino bino bene bo yo tebe pa na biso e ke futa ma pe kaka e pa na biso so munele a biso ke muntu wana za mauvais faut le kosa nini kolongola esko ba africain na kata pongi ba joie na ba mate ya ba église no mona ba kena so ko prier munele na elle opposition et l'autre to so mona na Mali lelo ba bimisi imam biko oyo ba coup d'état au salami avant président Assimi Goïta yende mutu na no ba ke président wa Kolongo a bibisi pena population mais cette fois-ci population baluki ba comprendre te arbitre yo za bien ba mindele to bana ko comprendre que l'état mo bi ke président ça la boye to munda to longolève ça mais ce que moni Goïta azali pour biso azo soutien na yote c'est que yo oza pona biso te plus grave tata mokeli na balongo benamo ndenge fumukusu balobaka babimisi penza imam wana pena na poisa Algérie wa azo mener Mali vide Algérie wa azo soutenir ba terroriste wa garda ka bango soki bazui ba maladi bakena na bopito na bango baza libre na Algérie ko tambola Algérie wana azo frapper ba drone ya Mali qui nous frapper ba terroriste ye imam wana qui na ko se réfugier kuna azana proté mbala moko pays ko comprendre jaza kasi sika ba ko organiser déstabilisation ya Mali très mais le comment on a fait Afrique population moko pour appuyer les trois dirigeants mais na ba kondi Afrique nyonso en dehors ya trois pays wana tout le monde a élection où tu vois ça la président vie pour avoir la carte qui président Cameroun nani Paul Biya pour avoir un mandat de 7 ans azana 93 ans avoir un mandat de 7 ans azana 93 ans oya komina mo ko bossa na ko prêter serment déjà donc ne ko telemi na micro azotuna na sala nini ne ko mo alobi ko loba ke to élire Paul Biya ça lokolo olobi ke ba Camerounais bazala ka bakizengi ndenge nini mutu azobosa na memi mwana na ikombo ya mwana na ye moko boko ko pese mandat ya 7 ans na âge wana nzoka lokola zo garantir l'intérêt ya ba français donc il faut azala wana ndenge moko na bala Alassane Ouattara ndenge moko zui na oyo ya Benin oyo
Oh, si lelo Niger a boya ko la frontière, il y a Bénin, nani na lobby ke ba troupe il y a France, ba ça kuna ba zo la sopa fongoli ni frontière, no ba attaquer. Ndenge zali Côte d'Ivoire a Canada ko déstabiliser Mali na Burkina Faso. Donc noko tambi awa to bandi penza ko benda suka ya moto to sengi curiosité ya bateau. To lobi esala et ali mituna oyo bande ko baze ko landa biso peuple africain ba okaka kota to zeko salela bala musana ino makani. Comment se fait-il to monaka to deploraka waliwaya ya Mbuta Sankara lobi kaka to lelaki Sankara kei tant to landaka ba discours ya Sankara to lobi tala montoy mais lelo Traoré président Traoré aye la trentaine d'âge a créé une entreprise à la Moussi Makanisia Bilenge. Na biso ba auto regretta ka Sankara. Boni ba pesi maboko na président Traoré. Te makambo na au nom ya église ne mondela déstabiliser l'Afrique. Chat de l'impérialisme. De l'autre côté yango te mikolese koya to ko zongela bino na yango. Puis ça est très important. Très important. Nous avons bien to komiko bende suka sofre makambo ya kolobe ali mingi oto zo akapene ya koko suka mboka. Mais président Sarkozy libre. Oyo lobi ba politicien ba ngai ba se servir na ngolo kola leçon baba do kanga ba dirigeant na ya bamboka na bango ba ancien dirigeant ba ancien président na bango pope France akanga ki Sarkozy. Sikawa France a relâché kaka sima 21 jours. Soko pe azaki ko zonga nenda ko na butu soko ndenge nini est-ce que biso to yebi moi maloba ya bosuki sima la soki ça donne toujours interpeller ba neko no so landa biso to za la chance na période na biso to vivre na moto oyo azomona avenir vous en avez na présent azomona avenir nzoka moto a eu chance bato ba eu chance ko zala na moto azomona avenir ça va pas si bien ko bato na bakwea biso za na moto mo tolobi na kati ya manaka makamba Covid-19 o l'état bimisa na misolo ye belé mais par après même fumuku sukuta senga même na ba service ya l'état ya sécurité alors bi bolandela ceux qui sont malades na pendeza awa par après to yebi ke ba service balandela po et comment qui copie ya kosoma bi to yeli kambu ya l'équipe nationale na aspect club tozo monengo za makambo ya kobata mate muto zo ko yebisa bino na ba papa na biso mwana kutu bayeba kutu ke toujours susu coupe po mboka ezaka na nyongo na bango muku ba révéler ka bango eloko na bango ba ka moi oui effectivement mboka za na libabe so moto alobi ke mboka za na libabe c'est que ça fait na formule ya kolongolela libabe wana formule bi bofuta nyongo donc quand tu kofuta nyongo l'état akosana maloba oya kotia ba oye pe ba pesa ko lokumu na mboka ba jouer ba zape na maloba représentation spirituelle ba yindo pe ekosala pe na maloba peu au salaire qui est délivré par elle. Tout le monde y a un faut que ça soit théâtre. À ce minimiser vous habitez à Tabozo là n'avons pas cambuana ou des théâtre. Zoka basali ya tata mokeli batinda me tata mokeli bazwaka ba raison na kati ya bola la ka na bola. To uti mbanzamu me umela quitter. Bana to uti mbanzamu événement émission ya mbanzamu zaki enregistré sur to bosanité un certain samedi. Où zaki soit zaki le 1er novembre. Le 1er novembre. Na lobi za théâtre bozola na makambo na za théâtre boyebi ba pe bazolo ba pe boyebi ba to na te nenge nini ba fonctionnaka boyebi te tala lelo awa après kaka so 10 jours na ndambo to moni théâtre penza ba bindele penza ke neza ka penza ke na scénario ba bongisi yo za no jeune o jouer rôle à koko do ba jouer na Sarkozy président de France ba jouer ce rôle ke photo kangayo mukili penze mona ke ba kangaki yo après o kobima na yo o kozala no libre otali reste bazo ke ko kangaye ninga bimina ndaku na ye population zo pepaye bazo sepela na mwasi na ye tinenga ye na kati ya boloko bandeko to ko continuer ko sepela kana mayele mabe ya mundele to na ngonga oto ko so décision to pesa fumukusu maboko et notre bébé la maboko ko pesa fumukusu maboko lingo lo ba ozui engagement ngai pena sala moko ya babundi pemeni ya fumukusu to bunda na ye tumba ya lobiko lo boso moindo o ezali bolamu eke bende la biso mapamboli ya des générations na des générations fumukusu balobaka
nature na yo eza nature na yo soki makambo oyo boyi yango lelo eza na bato eza na mabanga eza na banzete ekebundela ba makambo elobi ka lokoso boyo mpe bayindo bakobika kaka mais avantage na yo ntango oyoki yango omikotisi na kati ya etumba oyo lobi ekikumbelela yo lipamboli ya de génération na de génération bomoni théâtre oyo mundele alakisi mpenza na mokili mobima ndenge fumukusu alobaki banda le 1er novembre ke kokanga Sarkozy eza nango événement epai ya bato bayebi mundele te ndenge nini afonctionnaka na biso bato yebi mundele ndenge afonctionnaka tobengi yango théâtre mpe mundele lelo alakisi biso théâtre na ye motu nyonso lelo azocomprendre ke oyo basalaki wana eza mayele mabe matondo nokotambi wana yaki bongo conclusion na bino po manaka na biso moko modelo matondo na bandeko balandi to sali manaka ye vite fait po tolobaka na bino nesona nzila balobaka yambo likambo ekoma et non soko si makambo eleki ndenge tomonaka bapasteur bazali korécupérer situation ndenge tomonaka bato ya ndenge na ndenge barécupéraka situation mais makambo yonso oyo totangi awa na kosorepete lisu te nesona nzila balobaka yango plusieurs années to plusieurs mois avant ekoma. Mais qui est donc cet homme? Un homme ordinaire. Tolobaka bakobi misala ya 1921 soko Jean-Marie Vanin Palobi ou Alongo Fumukimbamu n'était pas un homme ordinaire. Bongo motoye kokoba misala ya moto wana azalaki ordinaire ote. Mokobi misala na enda ko sala ordinaire. Point d'interrogation. Mais botu na makambo yonso o bato bazolaka panique, o bato bazolaka chimie. Ne songendila ba konsovaka yango na lolenge mususu. Soko ma eze ko kenda boy bango ba koyebisa bino likambo eze ya boy. Curiosité eza. To banda ko mituna. To longola leno ba fanatisme. Ngana la ka mondimi ya kingandi te. Religion africaine elle dit recommandation. Elle dit église te. Elle dit recommandation. To zonga na esika to bungela. Vutuka vana pambu vidila. Nesika to kokuta ba valeur na biso. Sarkozy libre. Pièce de théâtre. Oh, il n'y a pas une déjà tout le monde a raison. Ah, tout ça là qui bien. N'est-ce que condamné qui ancien président a biso à mort. T'as la kunapé et c'est que la démocratie est là. Bah condamner Sarkozy. Bah condamner les Sarkozy ni. Pour faut pas samba na ba libyen. Aboma président. Il y a Libye. Où est l'Obama te? A détruit la Libye. Où est l'Obama te? Le Libye basé qu'on souffrir comme pas possible. Où est l'Obama pété? Et ça compte que l'Obama te. Mais pour ça la mascarade, bah inculquer alors comment on a des dirigeants africains, yango on a pas ça les scénarios. Et mon iliso et kotoboro lisote. Bisotoro baka e kenda bato etikala bato. Bo souffrito kabona po ya mokolo mwalelo tokutani na poste zegoya na manaka yesusu bozongi si matondo na superlatif bazalaki kuna four moulin epai na bilili na cadrage pe na région finale matondo na grande équipe à Forum Télévision biso tolobi kimia ya walongo fumu kimbangu ekoba kobila o mabota mabino tokutani na mikolo zegoya analyse ya bana est-ce que bakondima to sala ngoupe et pas na bango plus jamais à la guerre, plus jamais à la trahison, plus jamais à la corruption. Plus jamais à la guerre, plus jamais à la trahison, plus jamais à la violence.